innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Yabino yango bolinga minga za bongo info lingala journal ya peuple mbote na bino bisika nyonso tubozo mitofongoli basangola biso na suite ya ba propos ya président ya Rwanda Paul Kagame pona koloba ke conflit ya République démocratique du Congo na Rwanda eza bongo problème ya mabele talatina epesi ministre ya communication pe média Patrick Muyaya ayeba solo na koréagir na micro ya Héritier Mapindemi M23 a product un produit of many other problems. Nasima eba propos ya président ya Rwanda Paul Kagame pona koloba ke conflit ya Rwanda elongo na République démocratique du Congo ezali bongo conflit ya terre tope ezali conflit ya mabele oyo tango molai ezala nanu résolite problème oyo na tina wana République démocratique du Congo na nzele ya gouvernement na ye bamoni mabe ba propos ya Paul Kagame ministre ya communication pe média mwana mboka Patrick Muyaya na briefing na ye ya mokolo ya lundi 17 avril apesaki position ya gouvernement pona ba propos ya Paul Kagame président ya Rwanda pona Patrick Muyaya alobi président ya Rwanda Paul Kagame abandi ko perdre boussole akomi koloba biloba nyonso wana ezali kaka na bit ya kotumbola République démocratique du Congo ambate Rwanda nde azali ko soutenir ba rebelle ya M23 tango nyonso Paul Kagame awanganaka présence ba militaire rwandais na mabele ya République démocratique du Congo kasi sikoyo ake musika pona kolobela likambo ya mabele nzoka nde biloko nyonso oyo ye azali koloba ezali nango ya lokuta République démocratique du Congo atikala koza mabele ya Rwanda soki mokete oyo nyonso Paul Kagame azali koloba tuebite lelo soki azali kolokota yango yapi gouvernement ya République démocratique du Congo bazali kotelemisa population pe basengi esengeli kozala toujours vigilant pona kotelemela posa ya mabe tope vision expansionniste oyo Rwanda lelo azali kolakisa na nzela ya président na bango Paul Kagame pona kokende musika kolobela likambo ya mabe
mabele. République démocratique du Congo ekotika la kokabwana soki mokete. République démocratique du Congo ekozala balkanisé ata mokete. RDC ezali RDC, Rwanda pe ezali Rwanda, Uganda pe ezali Uganda. Mutu mokote azwa mabele ya baninga, richesse ya RDC ezali nzambe nde mutu apesa bango. Na somo susu simba que séance plénière qui organisée mardi 18 avril na chambre basse ya parlement et pas iwapi ba honorable député basala qui examen pe adoption ya proposition ya loi oyo ezali ko modifier décret ya le 6 août 1959 oyo ezoko lobela code ya procédure pénale ba des éléments oborozango na édition na monsieur ezali ko ya tozana communiqué mo ya primature abola na lecture nango. Communiqué officiel et Sengami Bongoto et Yebisami na opinion que à partir de l'adoption, il y a Conseil des ministres, son excellence, monsieur le premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, chef du gouvernement, a signé qui mokolo ya samedi 15 avril 2023 ba décret mi balé oyo ezana ba substance ezali kolobela prorogation ya suspension ya perception ya taxe pour la valeur ajoutée TVA na mokuse ti le 31 décembre 2023 ezali bongo ba décret oyo décret ya liboso ezali numéro 23/15 ya le 15 avril 2023 oyo ezali ko modifier pe ko compléter décret numéro 22/30 ya le 15 octobre 2022 ezali ko lobela suspension ya perception ya taxe sur la valeur ajoutée on a oyo etali ba produit ya première nécessité ya mibale ezali bongo décret numéro 23/16 ya le 15 avril 2023 ezali ko modifier pe ko compléter décret numéro 22/31 ya le 15 octobre 2022 ezali ko lobela suspension ya perception ya taxe sur la valeur ajoutée pe importation ya vente ya ba bien mosusu ya domaine ya cimenterie pe ya immobilier. Natina wana ba décret ou mibale et koti déjà en vigueur son excellence monsieur le premier ministre chef ya gouvernement azali ko senga na ba service nyonso oyo bazali chargé na application na yango mingi penza direction générale ya douane pe axis DGDA na mokuse pe direction générale ya impôt DGI baye bana ko veiller na contrôle ya ministère ya finance pe na respect ya ba mesure nyonso oyo eyebene kozwama pour la maîtrise ya ba prix ya ba produit ya première nécessité pour na ko assumer bien-être ya population. Communiqué oyo ezali signé le 17 avril 2023 et pas ya Paul Gaspard Ngondanko Nkoi oyo azali bongo directeur ya cabinet ya premier ministre. La somme sous Simaki évangéliste itinérant honorable Neron Bungumbungu a Théaki dimanche 16 avril na église La Racine Invisible au Ezwami Kuna na commune ya Kisenso héritier Mapinde. Église La Racine Invisible oyo ezwami na quartier Kisenso Gare na commune ya Kisenso ezalaki honoré dimanche 16 avril eleki na présence ya évangéliste itinérant député Neron Bungumbungu oyo azalaki invité na culte oyo esalemaki awa pona kote ya liloba na Nzambe na bokomi na ye na kati ya etonga oyo évangéliste Neron Mbungu azalaki bien accueilli epai ya responsable na yango pasteur Dani Nzita elongo na bandimi nyonso na nsima ya koprésente na délégation na ye mobimba amemaki évangéliste Neron Mbungu azwaki maloba po na kote ya liloba na Nzambe na message na ye alobaki na Psaume chapitre 133 verset 2 motei ayebisaki na bakristo batia elikia na bango epai ya tata Nzambe na makambo nyonso oyo ekoki kokomela bango. Mokambi ya église La Racine Invisible pasteur Dani Nzita atondisamaki na esengo mpo na mateya oyo mfumu abanga moyo apesaki na kitu oyo. Il nous a surpris. Omoni tango Yesu ayebandaki koyebisa bayi kolike akosekwa. Mais tantôt bango banaki kondimate. Mais tango Yesu asekwi bazondima pe quartier. Et tango Yesu ayeko mona bango na kata ndako bazondima pe quartier. Bon, Neron Mbungu asipa na biso de ce matin aye a visiter biso. Tozaki débordé na kata Sengo. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a des charismes. Et na kata na maloba oyo ate biso alobi na biso sur l'encouragement ya koyeba na ko espérer pa Nzambe.
Na nsima ya mateya, pasteur Dani Nzita azongisaki ebele ya matondi epai ya orateur du jour, évangéliste itinérant, député Néron Mbungu pe na ba membre nyonso ya délégation oyo ba accompagnaki ye. Boye mokambi ya liboso ya église la racine invisible azangaki pete kobondela pona bango nyonso pe kosenga na Nzambe apambola bango nyonso. Selon pasteur Dani Nzita, évangéliste itinérant Néron Mbungu azali na ba qualité ebele apesaki elaka ete akozonga lisusu na poso oyo pona kokoba kote ya bandimi ya lingomba oyo babengami la racine invisible ezwami na kisenso. Congo pour Christ CPC et le mona évangéliste international Jean-Oscar Kiziami na Kibila baza ko organiser mobanye na campagne d'évangélisation. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga na stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo Ezwami na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Toro. Ah! Bon à CPC 2023 dans Zangate. Na cadre ya 30 ya société ya aviation CAA o ezali composé na 9% ya ba congolais info lingala et meki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur nango. Batebele balobaka ke ba congolais devant mbongo bazali capable ya manifester ba anti-valeur ebele. Kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA po ba blatiner en tout cas bazali kopesa confiance na congolais pe mingi penza na mwasi congolaise. Totala bongo na domaine ya caisse. Tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo ye azali bongo 13 ans na même poste oyo ezali ko démontrer que ba blatiner en tout cas ba pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu. Koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans. Soki na wumeli na caisse pendant 13 ans ezali nde kozala bosembo. Il faut kozala bosembo na caisse, il faut kozala sérieux na caisse, il faut kozala honnête na caisse, il faut kozala pe na rapidité na caisse. Ba client ba koye belé, ba mususu balingi ba futa, ba mususu balingi ba sala boye, ba mususu bazo loba loba, yo si il faut kozala maîtrise mingi na caisse parce que so ozana maîtrise té, oza likolo moyen on fonctionner bien na caisse ezate. So pour oza mutema munene té, oza mutema mutema mbangu mutema ya kolinga te kozangisa eloko oya kosala mabe na caisse okoko zangisa ata mbongo me mbongo wana eza yo te, mbongo eza compagnie yo zanga me mbongo ya compagnie pesa.
CAA abandi moke lelo azali parmi basociété ya minene ya RDC kasi lolenge nini CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse. Bon, tango biso tobandaki na caisse mosala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te. Tango tobandaki na système moko ya Unix mosala ezalaki na C ngape na bando ke na caisse centrale te. Bato a recouvrement bando kozwa mbongo epa na ngai bazo memango. Tolongwe wana tozwi formation ya Unix. Na Unix pe ndenge moko. Eza bato a recouvrement bato bazo ya bazwi mbongo. Mais tango tozwi susu formation mususu professeur mususu mutu mususu awiti il Maurice aye ko lakisa biso monsieur Laurent aye ko lakisa biso ndenge nini na kosalela Margot système échangé fret pe eye belé ba client pe ba ye ebelé po ba avion pe eye ebelé. Alors na tango wana musale komi ebelé et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te na futaka pe ba LTA oyo basalaka batindela ba client ba facture po ba client ba ya ko futa na futaka ngo pe. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique po azali ko mériter yango. Vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu po apesa ba résultat ya malamu. Kini wifi les internet ya qualité na rapidité pour na satisfaire ba besoin ya ba congolais Igor Nting. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba boyo kelanga eloko oyo kin wifi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna même na bozoko toujours na vitesse ya nyama na 50 mégabytes par seconde. Bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h. Bobo solo la kitoko bo travailler nelengi pe o télécharger biloko nyonso oyo zanango posa na ba entreprise bar restaurant, hôtel, église, même na wenze, bon partager connexion à ta quartier mobimba, pour kin wifi, internet assuré, vitesse et kuba, yango et katana kate, toujours intact. Boka mwe teo, bob installation nango, eza très facile et pas wapi, ba installateur baza partout na République démocratique du Congo, na kit complet nango mobimba. Ata oza na mboka, ata oza na Kinshasa, moyena antenne moko ya mokie na modem oyo boye, place nyonso oza na zamba, oza na forêt équatoriale, oyo kozwa internet na yo a partir ya parabole. Soko osombi antenne na yo, bakoya koinstalle yo. Soko oza na mboka, oza pe na baingénieur indépendant, bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Koutakin wifi na rond-point Forescom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba. Stribi tozana ba communiquer moko a bolanda lecture nango. Osana nalola ndelo yembo ya boye yembami. Famille Kaila, Enoch Kaila, Fischer Kaila, Marceline Kaila, Jolie Kaila, Jason Kaila, pe Nathalie Kaila, Kapenda. Bazana mawa kwebisa na bandeko, baninga pe baibai na bango nyonso, liwa ya papa na bango Kaila, Yvila, Victor, oyo azalaka directeur na mo amba pe promoteur ya complexe scolaire Kaila, na commune ya Kisenso ya kufaki mokolo ya jeudi 7 avril 2023. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya mardi 18 avril 2023, veillée mortuaire ekosalema na salle babengi espace Ngilima na Ngilima 1 numéro 11B na commune ya Matiki. Référence à RPMI Mosika Tena école Lukeni en diagonale na station Kwenge.
mokolo ya mercredi 19 avril nde nzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limete. Boye messe ekosalema na paroisse Saint-Dominique ya commune ya Limete na 13e rue. Bokundami ekosalema bongo na cimetière ya Nécropole 1 oyo ezwami na commune ya Nsele. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Papa Kaila Yivila Victor. Info Lingala, journal ya Peuple pour na Peuple, et Kaboli Mawa, na journaliste présentatrice na bango, Nathalie Kaila Kapenda. La terre dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Lolandelo yembo ya boye yembami. Bami Bayambudila, honorable Bayambudila Rifin, elongo na madame Dilokidi Magi, bazana mawa ya kwebisa na bandeko, baninga pe bayeba na bango nyonso, liwa ya papa pe mobali na bango, Bayambudila Nzaba Filemon oyo ayebanaki mingi na kombo ya Fabek. Ye akufaki mercredi 12 avril 2023 na hôpital Biamba Marie Mutombo na sima ya bokono ya tango mopuse. Programme ya matanga ezali boyi. Jeudi 20 avril 2023, veillée mortuaire ekosalema na terrain babengi Mambenga na quartier 7 na commune ya Njili. Vendredi 21 avril 2023, na ngonga ya 9h, levé ya corps na morgue ya hôpital Biamba Marie Mutombo ekosalema pe à partir ya 9h30. Mokolo ya vendredi 21 avril, nde recueillement ekosalema na terrain Mambenga, toujours na quartier 7 na commune ya Njili. Na ngonga ya 11h, nde nzoto ya mowei ekolongwa na terrain Mambenga na commune ya Njili po na cimetière babengi Kimberley Memorial Park na route ya Matadi na province ya Congo Central. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka bongo Papa Bayambudila Nzaba Filemon. Na sport bosimaki ministre ya sport François-Claude Kabulo ayambaki délégation moko ya ba judoka oyo bakambamaki pe ya coordonnateur ya ba activité ya judo na République démocratique du Congo Nicolas Lianza et peuple yaki ko présenter ba médaille oyo bazwaki na Open ya Luanda. Ministre ya sport François-Claude Kabulo mwana Kabulo azalaki na ba audience ya ndenge na ndenge mokolo ya lundi 17 avril 2023 na cabinet na ye epai wapi ayambaki bongo coordonnateur ya activité ya judo na République démocratique du Congo maître Nicolas Lianza boyeba léopard ya judo bayaki epai ya ministre ya sport François-Claude Kabulo mwana Kabulo na pokwa pona ko présenter ba médaille bazwaki mo ba médaille kuna na Open ya Luanda na Angola epai wapi bautaki kobunda na tina wana basepelaki ko présenter ba médaille oyo nyonso epai ya ministre ya sport François-Claude Kabulo mwana Kabulo oyo na tournaye azangaki te ko encourager ba judoka ya République démocratique du Congo pona ko senga na bango bako ba toujours ko kende liboso bako bakobunda avec conscience pona ko représenter République démocratique du Congo topé drapeau ya mboka bisika nyonso bakobenga mabongo na compétition. François-Claude Kabulo mwana Kabulo encouragea ki bango pe a félicité ki bango pona nombre ba médaille oyo bango bauti kozwa na Open ya Luanda kuna na Angola. Ba judoka ba sepeli na encouragement oyo pe ba promettre na ministre ya sport bakoko batango nyonso ko défendre drapeau ya République démocratique du Congo pe na ngambo na bango basengi na gouvernement na nzea na coordonnateur na bango ya activité ya judo baye ba toujours na ko soutenir bango pona ko représenter mboka to pe ko représenter drapeau ya République démocratique du Congo bisika nyonso oyo bango bakozala. Potopoto Protiva pesa potopoto ya qualité qui peut acheter bino nyonso bosengeli komela yango Stéphane Skandi. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protiva. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na mali comme ni moi ezole la makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boy ali na pasi mwana oyo. Mwana ko ali na pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye aliaka kaka Protiva. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka Protiva. Butala ekole linai. Protiva kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protiva. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protiva. Bina kuna chimagate. Aha! Bitson yo toko bina dansa ba bébé. Toke. Baya
nzoto makati mboka mobimba etite ingia ha Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mariage pour la vie eza magazine kitoko esalemi pona kosunga babalani. Ngonga ekoki ngonga ya bamarie tu ya babalani ngonga na bino boza koaspire na libala ezala bino ba oyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie ma vie na mokuse magazine télévisé pour na bamarie yango yo eye avec l'homme de Dieu bobenga le coach Pasteur Michaud Olenga Kunga aza kopalola bakati vedi bakati mini nyonso na oyo etali libala. Magazine spécialisé na masolo etali libala pe famille eza kotraite ba conflits conjugaux ba problème émotion makambo etali intimité etali mbetu o papa kokaka na ete o mama zalaka propreté o couple komi pene ya kokabwana pona kozanga koyokana. Mariage pour la vie avec le coach Pasteur Michaud Olenga Kunga des solutions. Base belé baza à la base ya ba malheur pe ba souffrance a mibali na bango soki Eve avanaki pembeni ya mobali na ye diable angoza accepter ya ko isa bango. Rendez-vous pesika semoko pona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa. Pasteur Michaud Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko libala elengi libala les lieux où il fait beau vivre esika malamu bolula libala ozana ba problème intime bulu yeke koti na couple bokomi pene ya kokabwana oyebi to solola na nani. Pasteur Michaud Olenga Kunga atieli bino coaching en place ko hésiter komona yete okozwa ba orientation ba conseil ya mokwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona ye face à face bobeta masolo ya kati libala elengi chwa kisi ya libala totosi mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli liwana pono osozoli ke journal ya peuple pona peuple yango ekomi na suka. Merci na Igor Ntinga azalaki na sima caméra montage esimamaki na Christian Kiangebeni pe Pichu Monsi ya journal ya peuple pona peuple ezalaka supervisé epai ya Héritier Mapinde mpe coordonné epai ya Stéphanas Kande bandeko botikala malamu. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele
timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.